le Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Gendo. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et Yei Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raf Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raf Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc mutanzala te. En tout cas félicitations, merci si tu es où mais là
Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Bonsoir très chers internautes, merci pour l'opportunité. Je suis toujours là, votre simple serviteur, Miguenyema, autre Mali, Papa Ngelingeli, l'homme qui contrôle la presse congolaise, Beta Masolo et Angola, idéologie Angola, Beta Masolo et Angola, Mikolo, Beta Masolo et Angola, la Luanda, Beta Masolo et Afrique Nagati Angola, précisément Luanda, Beta Masolo et Angola, les autres qui l'abino, Bigantsumbu, Venabiso, une fois de plus, de l'ouké sous la résidence Taïto, Meko décortiqué, Meko Eba, Toro. To beta masolo na bigantsumbu makambo asika yango pesa makambo ozo makambo mikoto bisibino to beta masolo na kati yangola beta masolo c'est-à-dire to beta masolo na bigantsumbu mais internaute tout bolanda biso en ce moment donc partout dans le monde to so na bigantsumbu to ko beta masolo à Paris to beta masolo ba Palais to beta masolo ba boulot to beta masolo musique to beta masolo ya makambo tout et c'est pas tout balinga biso keli tsumbu orge c'était Paris Fabrice Nseka boss américain patron européen, patron Angola, David Luteti patron, tout boninga biso Marlène Tune Bellissima, Mama Philbertine Samba, tout yanga yanga tout donc tu ko beta masolo dire mon poya, motema Marachel mosolo ngo pichu mise en direct de Ngbanzu, c'est tout là c'est pas body, tu ko beta masolo na bigantsumbu, masolo pena ubino bolinga ka oyo ba venanga Weston Chivundu, alinga yoka donc mikolo na ibsibino idéologie za ki tozo ko beta masolo na bino, ça dit yo pe solingi to ya to beta masolo na yo, contacter biso WhatsApp na biso yango tout ça déjà en ligne, déjà actif déjà dans ma numéro au bengi n'appel normal et puis comme na WhatsApp tout ça en ligne donc qui to côté beta masolo bikantsumbu car ndenge bana miki bulingila ka tout dans la résidence bikantsumbu na parlé précisément place to beta masolo ba mikoleleki sikote to beta lisusu masolo na bikantsumbu beta masolo boka masolo ya lengi boka masolo ya monde avec Miguenyema Papa Ngelingi l'homme qui contrôle la presse congolaise en Angola. Pacifica merci. To beta masolo pour bakanta ya la zeme bilamba ba la biso bakale mboka robi bilamba ba la biso ba na monde ti ba la biso ba zo mobile ba rei mungo mpepe sika na congolaise ba la biso Weston et Chivundu ba la biso vive richim voix ma patron congolaise ba la biso to beta masolo avec bigantsumbu masolo ya kitoko masolo ya muziki masolo ya bilamba masolo ya ba chantier masolo ya ba palais et ça la biso bien to beta masolo pativeka to beta masolo. Voilà très cher internaute, tu sais bien to décortiquer na bigantsumbu yindi to décortiquer to beta masolo ya forme to beta masolo ba palais ya bakar ya ba projet na musique to bana na musique bigantsumbu découvrir la musique avec AVC soin qui to c'est les biso single ya sika o c'est les biso et c'est ba sir to bana biso na Angola na Paris na partout dans le monde et puis ba c'était fika bon about la biso c'est net moment et ça la bango bien AVC puis c'est tout ici après AVC. Bigantsumbu toyoka vrai remède et attention olobi moto akoya na AVCT ozala toujours na bonne humeur vivre sepela tango za na kombo oh Amédée Rabane Sensei Kano Mangosi Micheline Kinkela Rocky de 4 Babi Bwana Moto Mvemba Adio Diogène Oyo elaki soso Ibata sekaki pe acholaki
kasi mokolo ekwelaki libata soso azalaki te kasi nzambe azalaki ezangaki kaka ndata ntangu akumbela soso po ye mpe aseka kasi epai ya bimbwele songisongi ezalaka te ezala ta bafumi soki bazwi sucre babenganaka boyokani bondeko lelo basekinga na baninga tokola po barealite ya poto ebalukelinga ligatsumwe Francisco Business silencieux Etienne de Berne epengola Lino Musombo Tena ngai Oscar Tula akati ya Paris bebe mbimba abundi ligatsumbu alongi etumba misolo ya mibale na kati ya mpasi ya boloko abetaki efimbo lokola mwana nyoka moko ayaki koa wana ezalaki AVC esali bato bien bato balandi biso Big Ntsumbu bonjour bondi na bainternet balanda senet moment bonjour Miguel au deuxième fois to yambi oza pour la douceur to message jana yo Big Ntsumbu vena biso chaque fois que Angola et puis ma promesse au prometteur biso ozo réaliser que au sala 3 mois na mikilité aux en cheval Big Ntsumbu tour basangonyo même biso na Afrique basango skanaye na yaki pona na sala promotion ya agence na promotion ya bafret ya dépôt on est bon mon wana à part cela na epi national migene to lobaka quoi pour comment famille mikolo tozolo ba tozo beta masolo ngana to beta masolo forme to beta masolo musique comme d'habitude to beta masolo ba chantier et puis na ba résidence na ba boulot pour ozola ba cerveau belé ozo pe ba casquette belé ma ba belé sala en Afrique mais to ba na musique to sala to la AVC conception clip qui to qualité pe bien pour anika AVC AVC za titre na ngate za titre massa par forme salinga asalenga chanson et ça a plaisir na yo kango pe to sala to évoluer yango ndenge pe moni bino ba clip donc ça nzembo mon concept pour na moto tout ils ont la génération T donc et on a eu la promotion il y a titre na on a AVC et ça nzembo nanga mais pas forme asala yango Quand on dit no yum to komi to nzembo osombi pa papa forme yemo mta komi pa yembeli bon ils ont nzembo pas forme hein mais asali linga donc c'est ba idée ça y mais par contre malbam je na kati pesanga mais quand on comprend que papa forme sinon on a ba musicien belé ba yembara bien papa forme beaucoup plus de mama bilamba et puis mama nzembo penaza reconnaître mais yo ninga ya yembo pour nini bon ils ont ma belé pour y yembanga parce que ça à part cause la musicien pas forcément massana depuis bakala depuis ba wish donc tant que ça ba makamona il faut tirer ba poa ça linga plaisir ça linga nzembo na ba na chaipe poa na makamoso tikali on seul ba clip on ndenge zotambola quoi vraiment nzembo na biso yango totoka et puis pour na koyiba musu ba yimba ko sandine pour musu ba balanda biso ba misi bele ba otala biso net moment ba balanda biso pour ba yimba yo lisusu une fois de plus ba ko sandine il faut ba contacter na yo to ba ko yimbo pe surprise to ba ko sandine pour ba yimbo bala sima na osenga merci na balingo yembanga akoyembanga tolukani après mais par contre ringa bato bayembanga baza bato na zakana bango déjà na subolandi donc année passée na des chansons sur la 6e chanson générale de Fao na album le cas Big Ntsumbu 6e chanson ya ngai 10e pas Fao donc année passée na des chansons donc ils ont achevé ils ont kaka wa koyembanga o ya sima totala kaka tozo beta ba solo comme d'habitude c'est bino ba jour o tozo beta ma solo 2018 déjà animo o to beta ma solo ba Big Ntsumbu to beta ma solo musicien to beta ma solo ba artiste comédien to beta ma solo ba joueur Big Ntsumbu o déjà fois na kutana na mbuka wa Angola mais ça fait déjà plusieurs fois pour les Angolais oya ko zonga mais côté producteur to beta ma solo côté ba production mais ningo ya Angola il y a beaucoup de musiciens bazara en Angola Big Ntsumbu to zana ba suite les awa to zana ba Eric Mente awa to zapela ba na communauté congolaise ba musiciens belle baza vraiment Big Ntsumbu vous avez producteur quelque part innovation takendo ya kaboina moi concert mon vite fait na Monique et signé Big Ntsumbu au sala ngotin au zelaranine ti au sala salle na yo moko to bar na yo moko pour sala production merci Miguel et on a ba donc na ye pour la salle loko na mo parce que na sala ba producer pas na ngata na poto ba mesilo ba beta pa na ba beta na boîte na ngata mais na sa gérant a na salle ko yanga moko par contre na sala ba monsieur congolais ne toujours na sala ba mewe comme on est Frédéric voilà mewe mutunangai petit pays
Claude Mundi wana batunanga olaninga donc wana tu batunanga na konzaka ba congolais te na konzaka ba tebeli donc ata ba prince yango. Eh bien, vous avez une idée pour faire avancer la communauté congolaise de Dallas. Voilà ce que vous pouvez faire. Déposez votre candidature pour le poste du président et pour le poste des chefs de groupe. Du 14 mai au 16 juin, dépôt des candidatures. Le 5 août, débat contradictoire. Et le 11 août, élection. Nous sommes de la commission électorale de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que Bakoni na biso comment déjà. Nous avons tous Bakoni na biso. Bali busu no mona yao. Papa, ngaso na uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na civil service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana. Uzana iloko dingu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena la yoko stratite. Service agence pas comme les autres. Voilà, tu n'as ça bango mathématiques ba camerounais. Na ça ramodu tout. Souhaitez-les musi vous victorien. Bah certainement wana. On a victorien. Mais par contre avec le temps tout tard mais pour nanga faut mener ça la soirée na mboko la place nanga na poto la ko sombo place nanga te a fana sala nanga na sala nanga. Dernier message pour ma solo ya musique so ba misi ba otalo siko misi angola ba zama trop ba tripason ba souhaiter ba Hervé de Lille ba cuiste poulet message clé au copé c'est bon voilà dans ce net pour moi était que big Ntsumbu. En tout cas merci courage à Moudoutou avec le temps to jota au monde là on a ninga on est tout folie ba mamba la terre na besoin na bango attends boîte ko forma ils arrêtent ba to ba poto ba ya ko sala ba soirée awa on a ribulanga mais par contre mais c'est pas terre ba ko betaka na bango to bon ça na place na biso moko on est tout c'est marrant bien voilà ba mission so boza bomi tout na trop big Ntsumbu big Ntsumbu ba bete biso na Angola réponse big Ntsumbu on a soki ba chanter Sili et surtout côté ba sentir ba salle boza bino de cité robet bino ba concert donc kitoko boza tango ko katango na bino sur ekoki boza de cité big Ntsumbu to beta siko masolo ya agence l'agence tangolais comment dia mbilinga ngamoni na zaba mbongo na ngeko okende Congo pona zo mbongo na agence il faut ekende Congo et après ce comme na Congo ba père balongoli ya bango o etika la bako tindelanga mais yo signé bisinga migi to comme na agence big Ntsumbu na palanka au soli benambila. En tout cas ils ont la question sur l'ambilité na soli na sur la claire il y a que sur l'ambilité dans la salle en bandakala na ndenge nanga mais par contre quand on a fongola osiko to je l'on mikanda bon mon a déjà agence donc parler ça les reconnu on a des gamiques parler comment des gamiques et ça ngati des pour bon mon a des ngati mais par contre on a associé on a cousin nanga donc ngam photo là c'est bon tout à l'heure ngam na sala ba boulot pour amener ça là et on est salon en promotion par contre ngana za côté na domaine mais oya lingoti na biloko kuluka penga on a donc c'est dans le billet za cousin nanga pour ça y mais par contre que nazo travailler na yé mais ma communauté sur ezo na randi ezo tambola quoi moi tout zo non bestre il y a bureau agence space par agence ezala bando na biso so ngoti na mbongo place ya sire ya bien ça pas big Ntsumbu na palaka na roager place tout là sabino c'est net pour moi et ça bureau agence ezana ba activité nyo ezana katwana continue da biloko na poto biloko uta poto et à Afrique biloko to za makambo to tali mbongo bolika na roager je fais cette interview na kati ya palaka na roager place au bureau et na mbongo na bino to biloko na bino to ko somba biloko ezaka na poto boleka wana na palaka na roager eza na roager na prince et puis na roager so côté moké au monde ba bureau ya big Ntsumbu na ba dépôt comme dépôt de to binga bino biloko to binga ba terme ngo kiminga ba
flitterie, côté musique, côté pané, TV, plus électronique quoi. Plus électronique et surtout il y a original. Eux autres appellent Mickey, les qualité et eux comme on a plus dans une agence, il y a Fretner, il y a Mouké à là quoi. Donc contact nous bango to chile bino na, c'est parti fait au santé pour contacter bango pour boire jambon pour boire tinda bembo na palanka, c'est-à-dire suivi un peu service après palanka. Oui, c'est un magasin à Bisso. Donc, oui, on a besoin de babilo à partir de Pototiawa à Koleka. On passe à besoin de Mbongo Pototiawa ou bien à Tipoto à Koleka. Et on te fait la promotion à la maison. Surtout comprendre bien tout ça dans l'agence Tayo. On a parlé précisément, mais tout le monde peut bureaux à Moroté, ils ont deux bureaux, tout le monde a des boutiques. Précisément, l'adresse des boutiques, premièrement, pour la bâtisse de Bilo Nambo. Bon, ils ont parlé encore, normalement, ils ont pas tout le dépôt. Magasin de Rwanda dépôt. Donc ils sont la promotion locaux pour ça. Oh, ils ont besoin de bilo à partir à Potonde. À les grandes awa. Hein? Oh, ils ont besoin de bilo à partir à Potonde le qui qui a. Donc numéro de la bino après. Comme ça, dès que tu trouves bagnon sur le tir après. Bilo on est signé au bas côté de bilo on est moins trop ils ont na poto. Ah perotinda poto perotinda. Bilo on est signé pour la précisément bateau ballon d'habitude. Bon dès que ça kaka, donc conteneur yaka, bilo retour ba frigo, ba télé. Le bilo industriel tout. Au bilo on a parlé de motinda, roleka awa, roleka awa sololi, ba pesi numéro bengi na poto, bilo on avait. Bon côté mbongo soko awa sololi, ba pesi numéro go benga, et ko kini mbongo ko poto comme bego yawa. Mais ba koli on ngara poto yaka, yawa kenda kate ndingi za ba. Tout le monde a dépôt, tout le monde a bilo rebellé, le bilo na ko pas ba sumbiri tekiri. Babilo minele basela et puis après en Afrique to somba babilo kasi kotinda babilo wateka en Afrique. Conteneur ça va mélanger hein, bilo kasi kana bilo wakala parce que tout ça fait l'ombre hein. Les a possibilité batamboka. On na bilo kasi kana mboko te tangi batba na l'art. Et là bilo ko basan ko besoin ou servir bango ou baza capacité ko somba pe. On est à business. On est à business. Big Antsumbo, vraiment félicitations déjà. Côté forme, il a été confirmé, mais côté faire tout le monde a contribué en Afrique. Et surtout, on a l'habitude à Angola, après être belé à Bilamba, mais sans projet. Après être belé à Oloba, mais sans projet. Big Antsou déjà, deuxième photo, l'autre fois, on a palin autour de Mbalo, on a dépôt à Gaïa, à Palin, à Solongo Somba, et là, il y a poto, télévision à poto, radio à poto, ordinateur à poto. Parfait à poto, et lamba poto, ketchup à poto, donc et surtout beaucoup plus côté technique. Bah quitte à palin, bah bloc tu as palin donc il faut bien la palin. Après pour la inauguré palin aux gens qui ban la poto ça a besoin comme la paix. Palais zawana donc beaucoup bien la grande la semaine la fois passée si na salé moi pour que palin donc yo singa on a poto ba en vacances ba binganga palin pesa comme là car ezali donc tout on a besoin binganga. Surtout loin toki na palin na résidence Big Antsumbo pour na bato ba libanda so lingo yangola place hôtel ni ba palin zali za ba condition ba tapoto ba lingela. Oui za ba condition ba na mai ba comme là so linga mo na préparant donc il a bien pour na ba poto na ninga bien. Donc il est déjà avant de être là on va remercier vite fait na bato ba dans ce net moment. Bon ba merci moi belé hein ba merci moi belé na ko banana na ba masananga. Paco Rabanne, Ingambe de Genève, Rex Bouloukou, Gianni Sita, Estido Caprice Nazirik, Ayel Nitou, Nio Chantidopage, Ntsuka Chubak, Rivenkon, on a pu rivière parler vraiment, Ya Sacré, Migler, Papa Forme, on a pu trouver ça dans la réalité, Anto Tunani, Shugi Makusa, Wana Maïnanga, Massia France, Julien Nzumba, Love Africa, Maison africaine à Moutier, oh bah donc c'est-à-dire José na petit Kati donc on a temps pour les gars qu'on a pour la relier bilan africain. Merci vraiment beaucoup de monde va image qui tout célèbre bino na palanka pour nous faire découvrir bino ba internet pour linga biso place ni boko chara mbongo place ni boko chara boko tina bandeko bazana libanda batela bino biloko tout mbongo ezara na pa Big Antsumbo na roi G na palanka c'est-à-dire avenue G roi G za avenue roi za avenue na portugais donc ba numéro ezana pacifique merci ba innovation bongo elikila ba tout temps bato yambaka migi me vena wana bato so ka sara akendaka côté forme ça la dépense beaucoup plus dans lamba mais quand même tonga je peux na innovation en Afrique quoi. Ça les bien félicitations. Dès que le bac dernièrement on a donc ils ont concurrence chacun pour soi dit pour tous ndenge ba motambola mais par contre que idée à moteza à moto na sepela trop bana mai basala lolanga mais par contre que mais si basala pe kolekanga to ndi marape bato basala kolekanga avec le temps oya sepela sala lolanga sali conseil ka yango plus que ça na monité parce que motambola na boula un vieux tambola bon
Tobeta masolo ce ya forme, tobeta masolo. Depuis c'est une idéologie ça qui est toujours beta masolo. Il y a Afrique, tobeta masolo en Angola précisément pour bouche autorisée. C'est bien moi gagner en Angola, l'homme qui contrôle la presse congolaise en Angola. Tobeta masolo forme bigantsumbu bien à bien. Merci Miguel. Quand on tout na ba yoji, papa yoyo a tout na ba vexas mélanger na ba yoyo. Quand on lo ba quand ils qui ndile ki linga vexas mingi na yoji. En tout cas vexas c'est le wakati pour nga. Vexas le wakati. Na la vexas ngi jani vexas. Le lo na donaté na la vexas te. Na la sonka na kati za nga bien mais ya mamoto nde so bolingi bo mona ndenge zali. Na ta ka ya mamoto te ba comme de garçons za ba mi ya kepeza. Na za fa ya ba japonais ndinga bien. La fois la forme na femme japonais. Aussi comme de garçons je mi ya que j'ai mamoto wana li babdo na beta. Mais à part cela, tchatche pèse la rana. Tchatche ali. Et puis tout on est là biso ba yoji, l'opé sur ba yoji. Na cette bité tout mon akomon to beta comme sur la forme, tout beta sur la forme. Mais ça na 4 masolo. Ça va te pour mon le roi libanais va commencer peut-être va kondima pété mais tout ça. Et ça na 4 masolo pour te ko beta masolo. Disco arrête. Ouais, disco arrête. Ouais, ça correction c'est que disco arrête. Mais après quoi ça va combien? Trop le bilan bon côté pour mais retomboka quoi. Mais retomboka pour on a pesa na lamba peut na pesa ya ngote ça va bien c'est. N'est-ce pas bien. Bigantsumbu, vela na bigatsu ya la claire la logique la moment direct donc mère au silica. Maman a silica quoi. Mère a palette. Mère a botango silica. Mère a botango silica pour et ça lui so bien bigantsumbu to beti masula forme mais bigantsumbu lelo oyo oboya mutute bien na yango wana ndima mututu tout à l'heure otundima vena ngai kataya la zeme bilamba asa parmi bato banyataka yoji ndenge ponyataka yoji mais lelo o quelque part na yamba ko émission na yamba ko wana congolais mo abenga partir allemand aisinga bi yoji za griffe les plus moins cher na Europe par rapport par rapport à ça et monsieur tout ça là la taba yoji ndeko mo abenga ya lobaka lingala aisinga vena wana la tiba yoji mais yoji za griffe les plus moins cher na griffe nyos na ebité be pression ngana na kuma la maison na ko remercier na boule là mais par contre que à côté de digal déployer parce que collection yo chez comment moins cher là ou comment moins cher surtout le colbi yo chez il fait moins cher bon to balo tu vas to lobani on l'a mais ça peut collection et d'autres qui va peko les kayoshi yoshi peko le mais c'est de collection c'est de collection on esprit bien to ko lobela on a bon côté parce que le côté ça tout l'attendait Nathan. Et on m'a dit, na pili. Mon pili wana, yo ko balanga teke pili wana ko somba vesta. Et somba vesta lo chika bali somba ferré. Olandinga? Pili la tena na logique. Somba e ko somba collection lo chika bana mobimba, somba ko chauffeur. Ania bien. Ce qu'on lui cher, il lui moins cher. Il y a l'imbissana dans nos pièces là parce que tout le la forme de beta masolo la forme ben internet nous c'est nous toujours beta micro masolo micro to ça la société c'est toujours beta ni masolo c'est-à-dire masolo yango ne ba beta ka bigantsumbu ya tout ayoji amba moto donc c'est ça toujours beta là oui ça moins cher hein tout le bilan ndingona mbato ça collection c'est gars moto hein des tickets ça prix tout l'accès mais à des boutiques le tala hein tin internet à komona hein do ba pièce ke boutique tiki ko pesa biso ba ro ede biso to sunga biso na internet wana biso atana ninga internet c'est ya que mais moi collection sur internet pesa la société ko le grand pour mon société net pièces na oh na ba bien c'est pas les pièces les plus chères à Yoshi mais par contre les pièces la collection année passée pièces les plus chères ça qui oh wana ngabika dapringa on ninga yango bato ba yoji bakanta yala ba comprendre makambo bigantsumba zolo ba ponga ana makambo na nanga moi innocent pour yoji ana ngoleza kati donc yoji yango boke c'est renseigné ku marque o ba ko mani na internet comment na internet ko za la télé sur internet ici ya comme on a eu chez mamoto donc so ko beto mo na esprit bien yo so ko beto mo na mais tout le bien et logo e contre na internet wana ils arabilo c'est l'équilibre mo batango kenda rande boutique pour le bela forme faut kenda boutique atoko somba te kendo beta ratour et ça va tout bien beta masolo bien quand ya la on a mwana mai au télévision masolo nandimi pe 15 nandimi pe trésor ngando nandimi pe Patrick Meka wana baza bana ba beta forme nga forme na lobela rango so na lobela po miga tuninga n'espère bien nga la ni masolo on va nga la makamona mais mututu nandima gai ni ba Patrick Meka baza pour ce to bossa na raté biso forme to na ba rive kono biso na ba rive kono donc biso ba to sa ba rive kono donc ba vient baza ba vie ba sala makambo belé ba to ba yebi si connaît ba vie wana se bandima biso nga mutandima nga kestera ba petit fana bo bandakala vie mo dogo pareil moto a petit ça na wapi c'était na zalanga tilo pe na zalanga ndimo merci to que ça biso bigantsumbu to beti masolo ya forme to beta sko masolo ya ba pané
Pané auto ya tokuta ngo ezalaka pané vidé ba kiti ezalaka te ezalaka non installé mais tout le monde ce lelo installé ngo ba climatiseur condition les na filmer donc projet dans année projet ça ko na bana mai balo poto naza na bana mai belé faut ba ko koto en plus c'est chance na bino bozu lelo angolais commission visa donc bana mai bongo ya trop et aussi donc mois prochain de bana mai bazala pour na ba vacances on a besoin de vacances Angola à Kobenga Bakar résidence bozo Bakar Bilia Bakar parler sali donc ya pemina asuka résidence tambol net ces journées ci la zone na so na kanisi bien to parler na biso auto salon déjà appartement donc to roya pendant un mois fouti de la rendre na mikili voiture est disponible piscine paysanne sukuli piscine eza sukuli donc zone na nengwa il est bien fait station bon ma solo ya boîte to betaka ngo n'habite ce que to bien niveau ni sur la boîte na ko l'accepter image mais migi ya mona tant bozo ba ko l'accepter na nzela puis nzela pemeni awa boîte c'est démarrer de ce sali clôture to bandi ce fondation c'est pour faire la boîte à mikili ça mabele la boîte à l'école côté ba boîte fait ça mabele ndenga mikili on faut na jour en temps mais na promettre binoté na pesi binoka 2 ans maximum tout ça la plan option quand Tsumbo ezalaga c'est bienvenue to zana disponible puis nina rappeler ben internet sur na biso to za kalaminga te na moi to za to fête anniversaire ya grand prêtre Bikantsumbu ça dit ezala les 6 4 6 donc Bikantsumbu anniversaire de en Angola précisément na Luanda et les gars bien na ba père na ba mère to fêter na ba ensemble quand ningi ya sala na baliki na ninga sala pe na biso merci Bikantsumbu et puis na ba kolio elenga tout à Versas et ça ninga bien merci Miguel. Merci Miguel. Fallait aux alarats. Aux hommes de presse, fallait ma propriété salariée. Ne cadre andoule et ça part andoule. Merci. Merci. Ça dit bien. Au fin de sabato, bon on a séné pour moi à Paris, à Belgique, à Londres. Bah faut sentir qu'aborder la biso patron européen. Bah David Lutete, bah Kale Amboka Robi Lamba, bah tout bon na biso. Mais qu'au fin de sabato ya eu quoi. Merci en tout cas. On a banni na karaoke ya quoi na petit na la na Bundes. Na kena Hortense Mbelu, mère à petit na Londres. Na kena Kambanele na mère à petit à Kufawa. Wanezai mwana ngali boso mer na ye wana fali ko sala boka basi na kala tu la fobaza la wana ngali biga le fit a parlé na koko na nga donc ngapita bo mona biga donc koko na ngandi image ya koko na nga mwasi oui le longomba yo pe mwana na général de Fao mais oui Frédéric mais oui ayo mwana petit pays na tiki le plan na yo petit pays je te salue voilà balba français mais oui petit pays je vous salue de loin toujours Milton commandant ingénieur dans la Luanda awa toujours Yarka Boudova wana la palais toujours siko Clément Bamanga na Bundes Libanais agence na Suisse Zéphiré Moulenvu les kamikazes japonais Yondé wana bala mona mai sur il est toujours de la forme vraiment tout en rabana mai wana quand elle la sur européen wana ya mi balé toujours sous vient nga ijela wani oyo kaba bota bata mi kili bangona ndi ayamba bata tout avec beaucoup tout banda ba yo mi kili bakuta ba vient na ijela wala ba vient nga en tout cas na pesino ya suka na pesimo la clip AVC ça la bino ba bien. On finit la clip à AVC pour s'appeler Miguel Vemba, le silencieux de Kabinda Mondoki. Par contre, Abano yo oyebika kalo, on est de cela qu'on a Miguel Obia, Mbalo a joué qualité, Rex Boulou a joué qualité, Bobo Ngamilaraye, longtemps dans son en septembre, Miguel Faso collé bien, tout ça dit bon. Ça la biso bientôt, c'est la collé nenge mukola sala kana balekine, c'est-à-dire sogaye atika mo lembo. Miguel zo moi 5 kg moi 10 kg, ça la biso bien pour propriété biso papa ngilingeli makamna biso yango Pacific Aibi. Miguel Vemba le silencieux de Kabinda, bientôt tous en Kabinda pour l'ouverture ya hôtel ya Miguel Vemba le silencieux Mondoki ya Kabinda. Merci na tout et puis tout est manabiso Pacific tout comme na suka émission. Siko tozano sou après combien de temps après combien de mois? Septembre donc début septembre les zones abino avant tout coup dans pour faire l'évolution boîte kaka donc ils allaient na juste comme bula boîte mais avant font la boîte na yo na snani bi que on a projet déjà boîte et démarrer déjà mais petit bateau na boîte baninga côté communauté congolaise tu as Serge Tata qui bokolo boîte na tout na maman Monique tout na cheval blanc au tambo na boîte ya communauté na biso tena wole galelo na bana wole galelo na ibi déjà je suis junior torino la fois passé chez junior na bana tambo la pena parce que ils a parti à culture fona ko ta place après na bana ba solo ningi tambola merci l'autre aux a pas Serge Tata qui bokolo na Bikantsumbu boza hésiter ba DJ tout boza la wana bo mona ba faire la miki disko na Angola vive bon séjour ba c'est jamais vu dans Angola déjà kitoko boza la ngara ande na epsaka wilo ande na epsaka tout o bazana ngabe boza la o bazana ngabe boza la pena ngati to ta rappel comme beauté merci c'est bon ciao Bikantsumbu toyoka vrai remède ya attention
olobi moto akoya na AVCT ozala toujours na bonne humeur vivre sepela ntango oza na bomoi. Oh Amédée Rabane Sensei Kano Mangosi Micheline Kinkela Roki de 4 Babi Bwana Moto Christian Mvemba Abio Diogène Oyo elaki soso Ibata sekaki pe ajolaki Kasi mokolo ekwelaki libata Soso azalaki te kasi nzamba azalaki Alelutonadio ezangaki kaka ndata ntangu akumela soso po epe aseka kasi epai ya bibwele songisongi ezalaka te ezala ta bafumi soki bazwi sikre babenganaka boyokani bondeko lelo basekinga na baninga tokola po barealite ya poto ebalukelinga ligatsumwe Francisco Business silencieux Etienne de Berne de Bengola Dino Musombo Vena ngai Oscar Tula akati ya Paris bebe mbimba abundi ligatsumwa longi etumba solo ya mibale na kati ya mpasi ya boloko abetaki ye fimbo lokola mwana nyoka moko ayaki koavue ke asalaki mbeba aboyaki abetama lokola bakanja mpe liberatio ya boloko akufaki na hémorragie Demo Bamana awa Solange ndengo mama pika Ikatsumwe Charlotte Luzemo Kapetre mer Mwana Suisse Boutique Luzemo na Lausanne Yo Kantango Ikatsumwe Boutique Biso na Biso na kati ya Lyon Isampongo, Johnson Makangila, Didier Mila, Gianni Sita, Tsunga Mputu, Doris Masamba, Céline Silou, Kennedy Mbala, Anto Denewade. Yema Ita de London, José Kinkela, Italien Godé Bazola. Hakim Loufipana de Genève, Patrick Luzolo, Ngambe le Chemi. Babi Kikiseko tu ya lelo pongita ya misolo mpona kokanisa likambo yango yebisa biso bigansumbu na bango mibale nani yuma nani yanke José Longa Frank Ngozulu Sefire Mulemvo les kamikaze japonais Alphe Makwala Jembale Kambala Pichu Mapota Yomuka Kiligale Amatuda Gilles Blanco Yodondwaki na place Saint-Honoré Etienne Marcelin Yabino na trois pommes Valérie Lusandou Gilele Emporio Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.
c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et Zaline Kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.